Bonjour, bonjour, bonjour bandeko nyonso oyo bolandaka Info Centre TV ezali bongo ya bino mama info nde aye lisusu kokosolola na mai matali polémique oyo ezali koleka entre Fally Ipupa et Maître Jim. Bandeko na ngai ndenge toza komona bato bazali kolobela partout makambo oyo etali Fally Ipupa mpona kaka ndenge akendaki korépondre na invitation oyo président français président Macron abengisaki bango. Fally Ipupa akendaki kote représente en plus de cela ntango voyage ekokaki ndenge bomonaki na bilili Fally Ipupa bakendaki na Congo na Macron mpe bomonaki ndenge bakendaki ti na bandalo. Bandeko na ngai na oloba likambo moko wana etali kaka ngai moko mpenza, etali ngai, etali moto mosusu te, mpo motu na motu aza na ba point de vue na ye oyo ezali point de vue ya ngai mama info. Ndenge toyebeli bandeko na biso bana mboka nyonso oyo mibale, motu na motu azali na kategorie ya miziki na ye oyo asalaka. Fally Ipupa azali na kote ya miziki na ye oyo ezalaka bien, Maître Jim mpe aza na kote ya miziki na ye oyo ezalaka bien. Donc bato wana mibale bazali bato kutu ya kocompare ata mokolo moko te. Nazongi na kote ya polémique bandeko na ngai, likambo oyo ndenge Fally akendaki ntina bandal na président Macron esalaki ke bato ebele baprofite na yango, oyo nyonso bazali babinemi, oyo nyonso bazali kolinga Fally Ipupa te baprofite na yango, bakomaki kofinga Fally Ipupa. Nayebi te soki bato balingaka nini, soki bato balingaka ke mwana mobali oyo akufa na tension, soki bango balingaka ke balimisa ye, nayebi te. Baprofitaki na likambo wana babandi kofinga, ezalaki deja montaki deja makasi na réseaux sociaux, bamafinga wana donc elekaki deja. Mais bandeko mosusu bakomaki deja kobosana na bango. Mbala moko tomoni lisusu ndeko na biso mobali Maître Jim, mwana ya Dieu na Janana, abimi asali interview na ye. Bandeko na ngai eza mpasi to mawa, eza mpasi mpe mawa, pardon na bate to mawa, eza mpasi mpe mawa, pamba te biso ba-congolais ou bien ba-africain toyebaka koprotezaka ki amitié na biso te. Président Macron bapesaki ba-invitation, babengisaki Fally Ipupa, babengisaki mpe Maître James Maître. Fally Ipupa azalaki na baraison na ye oyo andimaki kokende korépondre na invitation wana. Maître James azalaki mpe na baraison na ye oyo esalaki ke aboya korépondre na invitation wana. Mais lokola bakomaki deja kofinga Fally Ipupa na réseaux sociaux, en tout cas mpona ngai namonaki lisusu ntina nini te Maître James ayaki kosala interview na ye wana. Interview ya Maître James eye lisusu komatisa pétrole na moto oyo ebandaki kokufa oyo ebetelaki mbula ezokufa, aye atie pétrole apelisi yango lisusu mpo babakisa lisusu kofinga Fally Ipupa oyo moto wana ebandaki kokita deja. Donc mpona nga na babaki Maître James azalaki sage te,
soki azalaki vraiment motu oyo azalaki na besoin ya kogarde baamitié na bango na Fally Ipupa, il fallait avandisa likambo wana abetaka kara ndenge Kabila abetaka bakara na makambo ya Congo po elingaki kochange ye te, elingaki kolongola eki maître James na ye te, elingaki kosala eloko moko te. Me ye alandi nayebi te soki mpe conseil ya papa na ye soki kaka koluka mpe kozwa mwa place moko boye parmi bamusicien congolais. En tout cas nayebi te eloko nini etindaki mpenza maître James aya kolobela lisusu makambo wana koexplike bana mboka Congo mpona nini ye akendaki arépondaki na invitation wana ya nani ya président français te. En tout cas tobandaki kozela yango te pa ezala kaka na sérieux na silence pardon ndenge alobaki na ye te na ebandeli pa esuka kaka bongo. Me ntango ye ayesi kopesa moto esali mpasi mpe mawa yango bomoni niveau oyo tokomi na yango lelo bakontinue lisusu babakisi lisusu kofinga Fally Ipupa bien. Maître James aza congolais avandaka na France akoli na France mpo akenda na ye mpe na bomwana akoli na France ntina ndenge président Tshisekedi ayaki kopesa bango bapasseport diplomatique bato ebele mpe baboyaki yango bazalaki na raison na bango ya koboyela yango pamba te maître James musique na ye asala yango mpona bafrançais. Maître James avandaka na Congo te alobi wi ayebi makambo ya Congo bien. En tout cas mpona ngai eza kaka façon moko ya koganye bacœur ya bana mboka Congo po toza mpe na bainsensé ebele lelo basali bagroupe oyo nyonso bazalaka bato ya fere bato ya nani ya Koffi Olomide ya bawenge bango tu na bamusicien oyo nyonso bamisala na bango ekufa bakoka kosan sortir te bakamata yango batia yango na mutu kaka ya Fally Ipupa. Fally ayebisi bino bosala mosala me bino bozotia kaka bajalousie epai ya Fally Ipupa eza na sens moko te. Alors bato wana nyonso basali babloke na bango kaka mpona kofaire tombe Fally Ipupa. Soki lelo Fally Ipupa yango akufi bokanisi ke bafane na ye oyo nyonso bayokaka miziki na ye bakoya bakoma bayoka na bango miziki na bino eza na sens te. Bozoluka motu ya mwana bato mpona nini azoboma nzoto ntongo miziki pokwa mpona kotravaye me bozosala kaka baeffort nyonso mpo bokoka kokitisa ye. Yango wana ngai alobi ke maître James aza na ye kaka traître aye koluka mwa notoriété moko boye epai ya bacongolais me eza bongo te eza na bacongolais balingaka miziki maître James bakontaka ye deja parmi musicien congolais aza deja parmi bamusicien congolais musique na ye eye oyo bato bayebi sape comme jamais eyebani bino mabeti na Congo me ya koluka kofaire descendre lisusu frère na yo mpo ngai nayebi ke boza bafrère ngai nayebi ke boza bafrère bobetaka meme baconcert esika moko tomona baimage boza esika moko bosala mwa blog na bino biso nyonso tosepelaka ndenge bokangama me lelo oyo oye kokitisa ndeko na yo kokitisa frère na yo nayebi te mpona kozwa nini tala lelo niveau makambo yango ekomi na bamosusu bazosala babatre na bango kuna babatre ya lokuta bazosala babatre na bango ya lokuta kaka mpona kofaire chite Fally Ipupa banzete ezali mpasi mpe mawa komona bacomportement ya boye oyo eza na kati na Congo na biso. Fally wana aza moto aza na motema koki mpe kozwa likambo lelo olobi kaka bino moko nde bokoya lisusu koloba mwa moto oyo musicien moko oyo atikali na biso oyo azosala mwa fierté na biso partout moto nyonso soki ayoki musike na ye azoningana me bolingi kaka
bolongola ye na circulation mpo bino bokota bokopesa biso miziki nini ya bino basele oyo banani miziki nini yango ya bino tokokende koyoka te miziki nini wana bolingi biso toyoka mutu na mutu na mokili azalaka na chance na ye azalaka na temps na ye oyo ezali temps ya famille pupa bandeko botika ye arenye na mbende na ye eza ngonga na ye botika ye avanda na kiti na ye ya bokonzi ntango mpe ngonga ne mpe koleka akokita ye moko bokomona moto mosusu akoya koremplace ye vie ezalaka bongo me lelo oyo bainstanse nyonso baingrat nyonso bakomisi maître james nde lokola drapeau ya rdc maître james aza musulman maître james avandaka na bamboka ya bamusulman maître james avandaka na congo te aza na biloko moko te na congo oyo ekolie mpenza na congo me botala fali epai ya bana baœuvre ya boye nde biso tolingaka bana ya congo bango wana abeta baconcert na ye awa apesa bambongo na makambo ya baeste kuna asomba baambulance akendaka kobimisa bamama na bahopito bamama oyo baboti bazali mbongo ya kofuta bakanga bango na bahopito akendaka kobimisa afutaka bambongo tomonaka baœuvre nyonso wana na likambo wana bozobomela fali epupa wana likambo wana akendaki epai ya président français me akendaki kaka pamba te asengaki na mbongo mpona baaide humanitaire mbongo wana je crois esi ekóma deja na congo pamba te ministre patrick alekaki alobaki deja ke mbongo wana ntango namonaki message ya ministre ezalaki ke ekóma kuna dans 2 jours donc mbongo kuta esi ekota politike ya siège vide yango nde tozoboya soki babengisi yo esika kende place wana oyebisi motu wana ke ngai ye na ye awa mpona yebisa yo likambo tel 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 maître james lokola alobi ke ye ayebi makambo ya congo bien ayebi mpasi ya congo bien efali akende kuna epai ya macron ayebisa ye macron ngai maître james nalobi boye ke yo nde na bagouvernement na bino bozosala ke bokoka koboma mboka congo bino bato bozofinance kagame bino bato bozopesa kagame bamandoki bino bato bozopesa kagame bamilitaire efale maître james akende kuna sur place aloba likambo wana ye akendaki na ye te asali politike ya siège vide politike ya siège vide wana yango wana ebomi mpe mboka congo bato olie bokende boparticipe na bareunion boboyi boyebi tokokende te baplace na biso etikala bongo ya baoyo bakendaki kuna baoyo bakendaki kovote bavote na bango motu na bango donc boperdre tokobandaka koperdre boye ti wapi kende devant monsieur macron kende koyebisa ye ke ngai makambo na bino kozosala boye totimbeli bino yo bokokende sikoyo oye kobimisa siko mpo biso tosala nini kaka mpona komatisa lisusu polémique kaka mpona koya kofingisa ndeko na yo ya mobali eza na sense makambo bozosala bato bakomi kaka partout fali aza arrogant fali akoma fiere fali aza estce fali yango ayaki koyebisa bino ye akoma fiere asalaki ke arrogance yango wapi musicien nyonso congolais alukaka kofrime musicien congolais nyonso azalaka na besoin ya kofrime po musicien congolais soki azofrime te bato bamoni liedi selon bango bamusicien donc moto nyonso alukaka azala na mwa façon na ye moko boye ya kozala parmi bango bamusicien musicien alukaka azala na mwa façon na ye moko boye ya kozala po ndenge na place na bango wana entre bango bamusicien bazalaka soki oza kaka ndenge wana bamoneli yango mpe fali azalaka bongo bokoboma moto oyo azosala bino eloko te aza na problème na bino te
bolingi kaka koboma ye bokamata ye fali yango bandeko na ngai, bokamata ye, bozwa ekulusu, bozwa fali botia ye bobaka ye na ekulusu bobeta basete, botindela biso bafoto bopiblie na réseau sociaux ndenge Yudas asalaki Yesu akendaki koteka ye. Donc bozwi Yudas na bino maître James azwi atekeli bino fali mpo etikaki kaka motu moko ya ye ateka ye, ale maître James aye ateki ye. Bino sikoyo bato oyo nyonso bolingaka ete bozwa ekulusu bobaka fali lipupa, bolatisa ye kitendi lokola balatisaki Yesu, bopiblie ye mpona ntango ya Yesu kutu réseau sociaux ezalaki me lelo boza na chance, réseau sociaux miniti te bato nyonso bato bamoni information. Bobaka fali na ekulusu bandeko na ngai, bobaka fali na ekulusu, bobaka fali na ekulusu, bobaka ye na ekulusu, botindela biso kotala yango bandeko, pamba te soki mpe bomoni bozokoka ye te, yango wana bozosala biloko bozosala eleki, bozwa kaka ye bobaka ye na ekulusu mpo biso tokoka kosepela. Merci na bandeko nyonso bokolanda live oyo wana nalobi ezali kaka point de vue na ngai, mpo na ngai namoni maître James azali na ye prêtre bandeko na ngai, ciao tokutani mbala.